Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle. Aqua pour la hémorroïde. Acacia pour la prostate. Awika renforcer spermatozoïde. Iba pour la colisanzoto ya papa. Arariro pour la infection. Ahmed azo soigné. Dr Ahmed azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Voilà, bon week-end à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors la famille, aujourd'hui nous sommes le samedi. Samedi et là, mnabino, fête, pétage en tout cas. Na pesi bino kaka, bon week-end, bon week-end, nabino bon week-end. Alors la famille, ceux qui na saleli bino mo petit analyse oyo eza parce que to mona ki ndeko na biso Mike la Duchesse bongo asalaki direct na chaîne na page Facebook nae pona koloba que batu batika ko akize ba artiste ba mité ya mabe balingana raté parce que ndeko na biso mwasi déjà atika théâtre banda kala kenda point noir kenda osala makamususu. Alors, bato ebele ba sepela ki na analyse wana te. Présentement netinga pe na sepela na ngote parce que artiste akufara te. Et lobite que soki mélodie akendaka point noir atika ki théâtre, nde il faut famille artistique na ye bino ba comédien famille professionnelle na ye bo sundola ye. Et lobi bongo te. Donc par là tout le monde ke bolingana te parce que mutu pa ko tika na ye musala, atiki musala mais boza en bon terme bo bengana ka bosolaka. Neti mutoka Mike la Duchesse yoza parmi batu ba joua trop oza muto yebi pena mélodie et na moi amour wana ya travail bobanda ko travailler ensemble okaki pa ko bimisa ba propos oyo tenaki na émission na yo topé na live na yo. Alors totika siko temps na bandeko oyo bako linga balanda ba comprendre Mike la Duchesse alingaka loba nini pona matanga to ebembe ya mélodie. Alors, ba comédien basé belé tant bâti en général, ba comédien balingana te ba mité à mabe.
Pourquoi bana basi kutu ba lekite po ba ya ko répondre mais yo mwana mobali un parent responsable ozana mwasi na bana mais tu veux tout le temps qu'on se mêle na ba bêtises na ba belobi oye o répondre bon je sais pas peut-être la façon de travail na yo mais franchement oh ndeko na biso Mike alobaki eza mabe parce que l'artiste ne meurt jamais. Peu importe ata atikaki musala wana atikaki akomani na ye kosala makambo mususu mais à passer ba bon moment ensemble na bino bo travailler na ye kombo na etikalaka star ba vidéo na ye ezali partout ba CD na ye ezali même si ndambu pe eza na kati ya réseaux sociaux bandeko bazo balancer déjà bato asika o bayebi mélodie tende bakokolo babongo mais yo jamais koya ko répondre pour ba accuser ba comédien ba yokana te mais c'est vrai ba comédien ba yokana te. Premièrement, surtout ka live oye moko Mike asalara pona ko dénoncer ba comédien. Amona ka ndenge ezongela ka ya ka retour à mabe. Donc ba comédien ba yokana raté c'est vrai, ba lingana rapete ba bomanaka. Et le resangisa ba comédien bomona bango ezambongo. Parce que au mona mutu asolara na mutu wana te. Mais pour Bellevue bengisi bango a jouer bango ensemble azam piaka akoya ko jouer na ye mais ba na rando. Donc mbongo na kozanga nde sangisa bango balingana te. Alors ba propos ndeko na biso Mike ezaki vraiment important te oyaka ko répondre pour réseaux sociaux lobby parce que ko pekisa mutu na opinion na été tout le monde est libre. Ya osala analyse selon mayele na ye, selon ba calcul, selon ba idée. Donc ba akise ba comédien ebele, ba dobi kombo na ote, peut-être ba viser kutu bango na bango bana basinde ba banda ko sona mais yo mo mbalo ye ko répondre. Alors et ça li penza bien mingité. Alors na otika pe bino ba abonné na biso bo talanga bolanda ba propos ya Mike bino moko bocha ba commentaire na se bo juger yango. Alors merci beaucoup na bino nyos tout alingi bino mingi tokutana na bino na analyse mususu. Au revoir, ciao. Ça fait plus de 10 ans Mélodie a ça la kalisu théâtre plus de 10 ans à s'installer dans la point noir à Vanda à ça la kalisu na milliard théâtre à se décider à tika théâtre à ça la oye ba neko sala na point noir. Et de l'homme Mutakufi, bino ba comédie bolinga na raté, mais non, arrêtez d'exagérer un peu. Vous exagérez. Hein? C'est notre collègue, on a travaillé ensemble, oui, d'accord. Mais il y avait un moment, Azalik n'a mis à théâtre, elle s'est décidée à la vie autrement. Non, mon amour théâtre, mon tasolo baké, non, bolinganité, tolinganité nanini, papa, tolinganité nanini. Congolais Lingara. Donc oui, malgré que vous mettez le canal pour vous cherchez toujours à manipuler les autres. Hein? Aussi, c'est ma casse peut dire les gens pensent que bata théâtre ndi bazala wana tola la rambetu moko tola mukaka toyeba di batata na ba maman donc des wana si la yebi maman na ngai, ayebi papa na ngai, ayebi maman kulutu na ngai, Bellevue ou soit quoi, je sais pas moi. Toyeba ni même ba famille. Certaines oui. Ndetinga quelques familles si la ba yebinga parce que matanga si la banda kozanga tele ba ova na bandal na bazoko fi ba kufelaki ba kufelaka nazalaka. Matanga Irsil, maman ya Irsil yebinga, papa Irsil yebinga na Kombo, na kota na ndako Irsil na liaka. Ba koza na 5 ou 6 comédiens. Maman ya ansa yebingai na kotoku nda kuna toliaka fufu matanga ya ans problème kuma wana problème na famille ans na yaka wana. Mais c'est pas tous les comédiens toyeba di ba parents tous sa famille. Nous sommes des simples collègues. Nenge yoza la wana kenda musala wana collègue mo bokuta na na musala. Oyebi tata nete oyebi maman nete nenge mo ko biso tout ça. Voilà, j'ai l'impression du fait que si on a vu sur la télévision, tous ces cadres, tous les vidéos, tous ces bina, on a eu beaucoup de famille à Aïda, on a eu papa à Botiété, on a eu maman à Botiété. Mais tous ces collègues, tous les gens étaient des collègues. Mais nous ne sommes pas une famille, on est une famille restreinte, une famille à papa, maman. Non, 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 on n'est pas comme ça. Aucun problème, on a assisté, était des collègues, on a Moussala. Mais il a aussi elle a aussi sa famille. Ou il a aussi sa famille. Bon, tu as raté ce comédien Koufi Bolinganité. Oh, mais comment? Azuli Kamuna point noir. Comédien, tu as poisonné, puis il
parce que bino ba fan bosa ba maître ya kubamba likambo neske likambo ezate mais le ko fait na point noir on appelle ce comédie comme ça kende kuna sali likambo arrêtez ça s'il vous plaît tout respecter mémoire à mon ya autoti kabiso tout respecter mémoire là arrêtez des accusations il y a à tout moment qu'il y a un problème il y a toujours des accusations bino bosali boye bino non arrêtez ça pardon vraiment épargnez-nous à ces genres de disputes. Oui, Diva, des fois ça démoralise en fait. On est là peut-être pour te partager mon moment où il y a tristesse et tout, mais vous êtes là toujours dans des condamnations, il y a de la négativité toujours. Que voilà, la dame Atika Théâtre, ça fait plus de 10 ans. Azaki même pas la million à la messousse. Azaki même quand on a contact, on a mon tomo côté maboké. Alors, tu viens d'arriver, je crois que tu n'as pas compris ce qui s'est passé ici. Je comprends qu'au quotidien, mais on comprend de maintenant.